Mbote na bino nyonso bandeko oyo partout na kati ya Luanda, na kati ya Afrique du Sud, na kati ya Russie, na monde entier, ba Congolais oyo bokota bozo sepela kolanda émission na bino sur YouTube Vérité ou réalité dans l'église. Ndenge kaka tosalaki présentation toyebisaki bino ke ba sujet eza ebele. Lelo tozolobela phénomène miracle trafiqué dans l'église. Pourquoi? Parce que lelo tozomona confusion na ndenge moko ya kosakana te, ba miracle ebele ekomi kosalama. Tozoyeba te eza ya Nzambe, eza ya lokuta. Voilà pourquoi nazanga moko te lokola réalité ou vérité dans l'église tokoki kotika na kati ya plateau te lelo na gauche na ngai tozana ndeko oyo ako se présenter et puis na droite na ngai na zongisi lisusu pasteur Abdon Mandefo oyo na yambaka a dénonçaka ba mauvaise pratique na kati église. Malheureusement jusque là nanu tomoni appel moko te na ngambu ya ba opposant pona koloba makambo oyo ya lobaki eza ya lokuta. Donc biso tozawana rien que pour la vérité. Bobo sanate que la vérité est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, rapidement, phénomène, miracle, trafiqué dans l'église. Tozo Yamba, Ndeko Nabiso Kotoyo. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour. Otala Rakuna Liboso Togo, Koyeba Kombonayo. Comment on a frère Trésor? Frère Trésor, Okutani Nabiso, vérité ou réalité dans l'église. Et là, on y a que Oya Kolukabiso. Parce que nous avons victime. Parce que Esaïe na pasteur mo tozaki na ye pasteur senga pe musala yango ya miracle fa ba futanga mbongo nga me ba pesa nga mbongo ba pesa kinga mbongo nga te. Il paraît que ouais, zala libre frère. Ba to solo ki na ndeko pasteur était ceux qui na convention na ye biso to zala wana lokola bakoka. Après ba miracle temps avant de prier biso tola ta lokola batumoko balati ba tie bango lokola muto azaki na koka azaki koka après prière nde mutu à se rétablir. Donc après wana nde fallait à devoir nga $100 mais après c'est nga $100 on ti amoni na dénoncer. Ah donc ceux te comprennent bien oyende ko réclamer mbongo ya musala na osalaki c'est ça? Oui. Bandeko, vérité ou réalité dans l'église. Na sepeli parce que et tombé pe ndeko oyo toyambaki la fois passée na phénomène affiche panneau publicitaire lokola za pasteur ensemble nga na zawana pona kosunga to bimisa ba vérité. Frère oyebisi biso kombo na yo? Comment on a fait Trésor? Trésor aye ko réclamer mbongo na ye alobi asalaki musala yango nini babengisaki bango na convention akoselaki ke akozala koka batelemisi ye bato bamoni miracle loboko Nzambe mais mbongo ezalaki. Vérité ou réalité dans l'église tokoloba nyonso na busolo sauf rien. Est-ce que okoki ko préciser biso clairement kombo ya pasteur oyo alingaki yo obima lokola koka et puis église na ye eza na ville nini na commune nini kombo na yango et puis kwazadi yango esalamaki wapi na mwape nini? Oui, kombo ya pasteur eza pasteur Fredi Manzanza. Croisade yango esalamaki na février le 14 février 2014 ka oyo ezalaki na Maluku. Bato bazalaki belé bato batondaki bato balandaki yango soki bamoni longo na ba comprendre que eza ngandi banomo na koka mais ezalaki nango mensonge nazaki na koka te ba recommander nga ndongo wana pour mbongo mais malheureusement mbongo pe bapesi na bango te yango moni ngaki na ta dénoncer. Bien aimé bino ba pasteur bandimi oyo biso nyonso lelo tozo courir makambo ya boende kwa eko luka biso vérité ou réalité dans l'église pour que a réclamer mbongo na ye. Frère olobi pasteur
amelaki yo mbongo. Mais kotala yo ndenge ozo dénoncer oye ko réclamer mbongo to oye ko dénoncer que oyo obane ko sala mabe. Non, confesser. Non, ngai vraiment nainde ko confesser était Jésus-Christ au kelanga mawa parce que na saki yango bon na lo ba te volonté na ngate. Na bezalaka ka volonté na ngai. Po tongo ba proposer ngai tellement n'avait que ça à faire mbongo na kendaki. Et na kendaki par après na ko ba vérité na ko yoka maloba nzambe kitisinga ma miss na mona ke en tout cas pasteur nanga vraiment propre na fundi nanga été mais so zo nanga en tout cas à se repentir a bon la nega mutema po na boy ko ma fardo ani belé ba mona ke yende big senga or ezaki no mensonge ya on a moni na confesser Jésus-Christ a okelanga mawa. Ah donc bandeko to comprendre bien que soki ndeko olobi kombo trésor aïe comment on a vu sa vérité ou réalité dans l'église ezate pour à réclamer mbongo nae parce que na temps wana olobi na mois ya février oyebaki keza cop yangwana olingaki ba pesa yo mbongo mais malheureusement ba pesa ki yo mbongo te et après lokola o jui conscience oyoki maloba na nzambo comprendre que eza mabe voilà pourquoi oye na vérité ou réalité lokola tozo lobela ba vérité pour que au confesser publiquement même na bandeko ba monaka na ba chaîne ya télévision ya Kinshasa que koka wana telemaka o loba yango clairement que zalaki ya lokuta c'est ça. Ah eza bon eza vraiment. Merci beaucoup bandeko bozolanda biso partout vraiment ezo sala mawa mingi toyebite tokomi wapi tozolobela phénomène miracle trafiqué dans l'église. Bonjour pasteur. Bonjour ndeko molingami. Vraiment koyoka oyo ndeko trésor azana gauche nanga lobby ezo sala mawa mingi. Pourquoi bino ba pasteur bokoki kokoma na lokuta koleka même ba païen pona kosala makambo boy? Ndeko yesalinga pasi lokola yo na uté koloba tout à l'heure hein tango to sala ki élément liboso que même si aux hommes on a pas panneau na ba fiche wana c'est juste pour attirer les gens et pas ya bateau non pas à Christ. Oh ils ont déjà preuve pour attester que le koso moyibe comme mabatu qui n'ont ko trafiquer comme Jésus Christ. Aux hommes donc et il faut te baquer et en a pas pasteur ba ça nzambe na solo. Ça il faut le reconnaître. Mais à peine mi binde basé belé. Hein, c'est ça le nom qui convient pour moi. Mi binde basé belé. Donc les autres biso pe pas si loko les autres yo pas si comme ba amanza me bazar retenu captive pour la misala mabe ça ce n'est qu'un aspect nzamba ko continuer na so biso ndeko nzamba ko continuer ko pesa sous ba révélation mususu ba délivrance ya mbongo ozomona ba pasteur bazo ko engrosser ba jeune sœur bazo ko longolisa bon bazemi na barumbu ba pasteur baza makangu na bandal mais bazo sala ba action ba tu bazo landa bango ozomona donc o ezaka ka mwa ndambu toke malembe nzambe ya kosunga biso po peuple nzambe azala éclairé. Tango ekoki vérité il faut être à Malakinshasa. Obi yeso lobini na Matthieu 10. Abi onyo so nazo sabino na nkuku. Bon matalikola ba toiture bosa nini? Bon proclamer ngo. Ozomona. Esengeli kombo Yesu esakolama. Ma bene so esara na nkuku. Il y a aucun mal qui ne sera resté comme ça. Tout ce qui se fait dans les secrets sera dévoilé. Tout ce qui se fait dans les secrets sera révélé. Wana eza maloba ya pasteur Abdon mais kotala nakati ya ville ya Kinshasa eza pe na ba chaîne mingi kotaka na baba Kongo na bakisantu ndenge mo pe bazolanda vérité ou réalité dans l'église bazalaki touché tant ba mona une église témoignage trésor azalaki koka atelemi mais lelo ba mona lisusu kaka ye moko la même personne oyo a témoignaki na mois ya février et année oyo tozali aya kolobake fallait ba pesa ye mbongo ba melie yango azo réclamer mbongo na ete mayende kolobake azalaki na ekoka te mais bozo mona te ke bino ba pasteur lelo ba païen oyo bazolanda vérité ou réalité dans l'église et belé
bakoki kozwa décision ya kotika kosambela yango outi korépondre nga ke bavrai bazali bafaux mpe bazali nga na confiance ya mutu te ndenge yo oza wana yebisa biso lokola moto na nzambe koma tokoki koyeba parce que tokomi na ntango moko ya confusion kuna bato batatolaki miracle baoyo mpe ya solo je crois na nguya ya nzambe bazosala bamiracle mais lolenge nini tokoki koyeba premièrement mosali ya nzambe ya solo bongo tokota na aspect ya miracle mosali na nzambe ya solo mpona koyeba ye eza simple yesu alobaki bokoyeba bango na mbuma na bango tu vois mosali na nzambe ya solo amibimisaka te abimisaka yesu ateyaka yesu mosali na nzambe ya solo ateyaka miracle te miracle eza message te la Bible dit le miracle accompagneront ceux qui auront cru ntango bokoteya kombo ya yesu ne miracle osala nini ekolanda bino mais lo oyo miracle ekomi marketing frère déjà sur le côté sika batie miracle liboso nga naza nayebisaki yo c'est pas pour na kokumikumisa na bénéficier ngolu ya nzambe c'est pas bon de la pona nga te mbele temps musu na mela bakisi ya sida mbele temps musu pe na sina kufa ozomona donc naza bénéficier la miracle mais maintenant le problème c'est que le miracle ne peuvent pas précéder la prédication de l'évangile et sengeli yesu ateyama pe miracle ya kolanda sima donc eloko ya liboso eza mbuma na bango eza nini. 1 Jean 4, 1 yebisi biso n'ajoutez pas foi à toute prophétie, mais au contraire, éprouvez-les. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean Azalaki Mosakoli, Jean Kola Lobelaki, Jean al discernaki tango, parce qu'à lobby c'est la dernière heure. Apesi biso toli alobi bondi melaka basali nyonso te pamba te basako lokota ba ebele il faut les éprouver ko éprouver yango ndenge nini par rapport à la parole frère et par rapport à l'esprit nzamba apesi molimo eza kati na biso eza molimo ezo pesa biso discernement frère soko za nzambe te na kosala bexité pona ba koza nzambe te moto aza nzambe permettez pasteur peut-être yo posa pasteur yango osala exercice te mais na ba païen o bazolanda biso oyo ba vivre ba comprendre que ba miracle le côté zo sala manenge nini ba koyeba mosali ya nzambe ya solo tala na peso exemple omoni ok sika balobi ba bonde la pona yo balobi simba eloko boy zwa mai sala bisala sala ligoro de bimi tout ça mais yo yaka na bible non bible lobi to fandisa mi na fondement ba apôtre est-ce que bantoma ba sala ki yango to ba sala ki yango te. C'est pas différent na manganga peut-être bino sikoyo ngata on a une école secondaire frère to bando mona ba maisa bando na école ozomona azui zelo komisa ngo sucre asali ba incantation abimisi sardine bolepe asali boye ba pigeon babimi est-ce que ça miracle était et ça miracle et alors mais siko bozo kama pona nini mais ceux qui na comprendre malobano malamu pasteur lokolo ba magicien bazo sala ba miracle bino pe basala nzambe ya solo so ina ko koloba bozo sala ba miracle siko tina moko te ba païen basambela na bango parce que soki ayepa ya nganga kuti miracle ayepe pa ya nzambe akuti miracle c'est que ça ne sert à rien resambela malamu akene malamu e pa ya nganga. Merci nazo zwa bible po tozonga na makomi OK miracle ya solo ekumisaka kombo ya Yesu Kristo. Miracle ya solo etombolaka kombo ya Yesu Kristo. Bandeko bazolanda biso bakotanga na Jean chapitre 9. Moto wana azalaki aveugle, uta kobota mazaki condamné azala aveugle. Tanga kutana na Yesu abikisi ye. Bakomi kosambisa me yo ndenge nini lobaka keno abikisi yo te. Poso kite kondimela ye okoma moye kolina ye. Abinga na yebika keno nazalaki mokufi na sani nini na moni. Obi suka suka adoraki Yesu. Siko na ka oyo. Et c'est comment il se commisami. Donc le vrai miracle élève le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est élevé, ça va encore attirer d'autres personnes, non pas dans Moutou, mais dans Nani, dans Yesu Christo. Donc miracle à solo, ils ont kende en rapport avec. N'est-ce pas un miracle qui est basé sur les mensonges. Naïbi que Ezaka Kamogote, Eza est belé. Eza ebele oyo kaka eza exemple mais baka ya bongo eza ebele ozomona omoni miracle moto biso soko ye na église na biso okozwa bikamwa soki kaka apôtre na biso abondeli mpo na yo moni nazalaki natambolaki na baeglise nyonso ntango kaka na komi na esika oyo nde na moi loboko ya nzambe wana Yesu te wana apôtre moto abikisi eza Yesu te
Donc si je comprends bien, na maloba na yo po bandeko ya vérité ou réalité ba comprendre yango tokoyeba miracle ya solo tangu ezokumisa kaka kombo ya Yesu Masiya. Tout à fait. Et puis bambuma ya mutu wana. Oazo sala o nzamba d'abord mutasala miracle zati. OK. Nzambe ne mutasala kami miracle. Ozomona basali ya nzambe basaka bisaleli ya pamba. Mais miracle yo sala mana kombo ya nani ya Yesu Kristo. Na kombo ya nganga te. Par exemple, ba ebisio zwa photo na ebisio par exemple na passer na ebi zwa photo na ngai tango bondela pona mutu tia photo na yo likolo ya mutu wana. Eza na fondement biblique wapi. On dira non mouchoir ya Paul babande ko zwango batia na nzoto ya mutu abiki sami. Mais mouchoir ya Paul eza photo te. Et puis des deux, quand Dieu donne une révélation à Moutou, c'est spécifique. Est-ce que y a Paul? Tu vois, onction ensemble et ça la makanaba diversité, donc de manière diverse. Donc les salles qui mouchoir lobby, les lots peut-être que vous allez payer, que vous lobaka maloba pamba, Moutou place avec ça nini, abiki sami. Que vous allez moutazo le kapembe nayo. Azala qui na malade de ça nini, abiki mais l'ini que il faut absolument mouchoir ezal. Est-ce que vous comprenez place wana? Donc c'est ça. Merci beaucoup. Vérité ou réalité dans l'église, tozawana kaka pona kolobe la vérité. Nakati ya Luanda, tope simbote na Gilbert Walongo parce que y est vraiment nengazo partager balien. Il y a réalité. Vérité ou réalité dans l'église, à lobby que mon frère Fortune en tout cas, et Seigneur Libo dénoncer, bo continuer ko pupula, ko condamner ba mauvaise pratique nyoso oyo ezo salama lelo na kati ya église. To bosani pete Jires Nedi, bandeko nyoso bozo landa biso vraiment partout en Afrique du Sud, melunkesi Nzambe a pambola bino, tozo continuer une émission na biso, frère lelo oye ko se repentir. Okutanaki na pasteur wana ndenge nini et puis eloko nini mutesala ki amela yo mbongo. Est-ce que amela déjà batu musu ba mbongo apesaka bango to yo kaka nde mutu ozalaki victime amela yo mbongo? Bon ngai na pasteur tokutanaki moi si ya oncle na place na vandaka nde akenda kuna bapesaka invitation akenda kuna akenda ko participer na dimanche spécial mon kuna tango aye et puis singa trésor en tout cas petit pasteur mon kuna en tout cas comment na ye oyo eza vérité ou réalité dans l'église pasteur moko kombo na ye nani? Trésor na petit pasteur Manzanza Freddy Manzanza. Okoyebisa biso église ne kombo nango nini et puis aza wapi? Parce que vérité ou réalité dans l'église, ils ont peut-être baza côté à Menkao et Seigneur ba vérité que Freddy Manzanza c'est un escroc, aza infiltré bangonde baza ba race ya bateau bazo fingisa ba prédicateur na kata villa Kinshasa malgré que belé ya mabe bazali mais Nzambe na bolingo na ye aza pe na reste na ye. Ton singa en tout cas pasteur wana Freddy Manzanza to tukula comme église na ye nini comme église na ye la Jésus vainqueur eza wapi précisément na Mekao centre Mekao 1 en centre singa que non en tout cas kuna vraiment eza vraiment somme en tout cas pasteur ana bina nguya azapna nzambe to mulba miracle bon ndenge moi si oncle a expliqué nga bon et après ça nga penga bisavanga pe funa vivre donc que na koma be okende église na zonga siko jour moko na kamora boye caméra moye tozaki belé na église kaka bino faye bosala loi batumo ya bilonga mawa bosala lokola donc tokomi komisa to misi pasteur Freddy lokola yende batunyo to bazaki ona yende mutu abokola bango yene mutu asungaka bango ausenga aide na bandoko mususu. Permettez bandeko tozolobela miracle trafiqué mais quelque part tozomona ke ba dossiers ebele peut-être oyo ekoki kozalaka première partie donc à part miracle ya lokuta ezalaka pe na jour mususu caméra et ndenge kaka équipe ya Hop Info multiservice etambolaka na vérité ou réalité dans l'église bayebisi bino ke non trésor botia lokwa neti boza na elongi moko ya mawa boza ba misérable comme ça ezala lokwa neti pasteur Freddy Manzanza yende mutasali sarabino c'est ça? Oui, il y a une maloko do bimi lokwa yende biso ndeto zaki wana wala tekela mwa bien folongola photo donc position moko boye et puis
bataki loso moko boye sali moko boye loso moko boye batoti lokwa tozolia keno ye mutu asungaka biso. Donc ezali neti mwa théâtre moko boye bongami ya le cameraman alobi action bolembisi bilongi bobandi kolia olia to bino to senga ba aide donc ba expliquer biso déjà ndinga ko sala bon tant na yesko tant siko na participer ne loko wana bato bazaki wana babane ko sala ngo ti abi non beaucoup tebino nyonso to koti to bando sala ngo esili. Permettez mon frère donc nako ya na une église mbala moko nako kuta obongo nan motema te ata yesu ya récitation oyambaka ete mbala moko bayebisio jouer nan rôle o ya kolia loso lembise elongi, c'est ça? Oui, naumela ite na sai ki ba 2 semaines après événement na écoutez et puis ezaki en pleine kilt après kilt ka boye allez ba sensibiliser biso allez caméra wana abandi kozwa to bandi ko expliquer ko c'est lamenté que ye na sunga biso azalo boko moko ba soutenir ye nde ba image wana tinda ngona poto nde azwa ba image wana atinda ngona poto so tongo atinda ngona poto nde mbongo pe yaki nde mu asombaki terrain wana aza pe na mamni mususu atinda tongo na yokai kaka tongo na mona kinde wana elembisa nga déjà premièrement mais ya qui vraiment molende ko ya pana nga même na cabine ko sambela mo belé bon kuna peut-être mais quand l'église de réveil est vraiment trotté mais nga isiko na namdo sepela ko sambela comme église lobi Jésus vainqueur ya wana ndi mtelo ya yango mtelo kwa moi centre kuna l'église mingi za bampe valongo vraiment bandeko nayebi ke peut-être na kati ya États-Unis na kati ya Canada oyebi mama leki na yo azama motema kosunga surtout soka tina bambongo na l'église mingi ya Kinshasa partager lien lakisa ye image oyo précisez bien Freddy Manzanza soki atindela ye déjà mbongo lelo esengeli ensemble na vérité ou réalité toyeba ete Freddy Manzanza c'est un faux serviteur de Dieu et non parce que ngam tuna lobby yango mais po tozana ndeko moko yeyo trésor oyo azalaki victime église yankolo tokomi wapi tozoye pa ina yo pasteur Abdon otushaki déjà point wana tozoye bate na oyo yo ezolekela ba païen ba resembela nanu ndenge nini question na biso pa na yo pasteur ezali natina oyo etali ba miracle lelo yo même na kati ya ville ya Kinshasa tokomi komona ba plein zo salama na 8e rue ba panneau ba affiche boye pa ya révérend apôtre l'homme à la langue brûlée batu bazobimisa ba magorodo ezala témoignage mususu ngamo na landaki yango ndeko alobi bandeko alléluia amen nalalaki na butu ndoki abimeli ngai na lobi au nom de Jésus ndoki aboyi kokende au nom de Jésus ndoki aboyi kokende natali kaka na se ya mutu esika na tia kusin na ngai na mutu ambeto na tomboli kaka badge na biso photo ya pasteur na tomboli boye ndeko ndoki akei batu bazo témoigner babiloko ya ndenge wana pasteur na oyo ezolekana yo yebisi biso nini ndeko yo kamiso ndenge nini non nga ezokamusa elongo na balandi ya vérité ou réalité dans l'église bon. Soki na église catholique hein ba yebisa que no miracle salamaka na kombo ya Marie le mystère du rosaire donc miracle yo salama pe na kombo ya apôtre songolo c'est pas différent des catholiques ozomona parce que na koyi kondimate que motona nzambe ya solo tala Paul par exemple tala Barnabas bakomi na mboka Lystre nzamba saleli bango balingi bapesa bango lokumba. La Bible dit ils ont déchiré les vêtements parce que balingi ozwa problème na nzambe te. La Bible dit Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais kene na 8e rue et c'est quand des cultes de l'homme fandi penza yango wana azana ba tokolobela ngo azana ba pire petit na ye. Le but c'est seulement de parler de l'homme de Dieu. Or on ne parle pas de Jésus. Et il défend même la parole de Dieu. Autant qu'on a un texte dernièrement, il parlait de l'homme, mais tout le monde peut s'en réponse. Bazo déformer maloba nzambe pour élever quelqu'un. Toi tu vas appeler ça que Dieu est là-dedans. Mais vous êtes aveuglé. Mais pasteur, ceux qui sont aveuglés, sunga balandi la vérité ou réalité ba comprendre. Mais ceux qui bazana nzambe te ba plein o nyonso tozomona wana parce que ebi ke na 7e rue place banoko kalisute
tozoloba ba makambo o ezo salama lelo na kata villa Kinshasa tozala moto na nzambe moko akangi masolo lokola ndeko na biso akwei victime to cible na nous point moko parce que tozomona kuna ba miracle moko bo permettre ngana bengango extraordinaire batu bazobikisa mo bazobengana milio mabe na ba photo ya ba pasteur na bango et puis ezana ba témoignage ezake batu bazobimisa magorodo en pleine prière bo mutu délivrance ça mi ligorodo abimi pasteur yebisa biso nanu vraiment tozana posa toyeba soki réellement batu wana bazana nzambe te mais comment bazo ça ba plein wana na toutes nos questions oui na église catholique na église de réveil wa pesa bandi mebele mais église catholique est maison mère église universelle OK maison mère hein Apocalypse 17 heureusement le bic est maison mère pour kota partout kanga masolo surtout dans l'action sociale OK bino l'église amike botel le matin OK yango na Bible lobi les mystères de la grande prostituée oh Asfandi la femme qui est assise n'est-ce pas assise sur une bête de couleur écarlate pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est tout un enseignement mais toko tana bosino tena expliquer que miracle so landi na suko mona que non moi si wana pas ça la miracle. Aux yeux Apocalypse 13 on appelle miracle zo salema. Il y a faux prophètes na antichrist. Ils feront des miracles extraordinaires. Tu vois? Et miracle est attiré au thé. Comment c'est ça nini? Naza contre les miracles moi j'aime les miracles parce que c'est dans la parole. Ce qu'on a le miracle dans la Bible comme un livre histoire, comme le roi livre à la fontaine. Tu vois? Mais les miracles ne passent pas avant. Miracle c'est et tombe la moutou. Tu vois? Et en plus de ça, on a tout à l'heure que Baza aveuglé. Évidemment Baza aveuglé. Parce qu'ils ont la Bible mais ils n'ouvrent pas leur Bible. Il y a la Bible il ne faut pas commis sa moutou. Mais oyo mutu ye mora moni ligoro de bimi na nzoto na ye orolobani pasteur. Mais attends entre nous. Poto zo mona yango na télévision même na ba Star Time ba chaîne wana ezali bandeko bazo mona bikama ko sakana te ba mari de nuit coûte. Je me rappelle na nemoko parce que l'intérieur ezala mutu bandeko ya ko longola bakisi. Ndeko bino bomone loko ta ngwana bozo kosama. Akoya sali une sorte de prière après abimisi eloko na mabele bon ndeko seda aza kuna na nani hein tu vois na selemba non na prophète akanyi masolo na bumba makamba sala kawana est-ce que benga un miracle te eza miracle est-ce que yesu et puis yo mutoro basoka yebi yesu te mutaiba yesu azala bongo est-ce qu'il faut en réfléchir des fois pendant mon nom mutaiba yesu te même frère les autres na benga ko frère ceux qui frère dimanche c'est pas un serviteur de Dieu parce que ton sobalo ba non point boné ko mona été aza frère te ba mona ka frère et to no mona poto ebiseka eloko moko à se repentir à libérer peuple ya Nzambe atika ko trafiquer na kombo Yesu Kristo ozomona et puis makambo comme là ndeko na sima vine comme qui bloqué. Ce que je t'ai parce que nous avons auto-délivré. La vraie délivrance est yakana malobana nzambe. Lorsque la bonne parole est prêchée, le cœur est touché, mutaza koluka solution nzamba sanini akangola ye. Boni baza. Natuna ipeti na moko yo kenda ko détruire hotel, bando détruire, au détruire hotel boni. Parce que na moni yo kana ki chômeur no ndengo mesana ki chômeur, tout ça na moni yo kaka na vie on ndengo mesana ko vivre ka ndengo zalaka. Et puis na ndimite ko yamba isu pena na ndenga solo. Or hotel a liboso za lisumu. Tala, batozo no détruit l'hôtel mais ma belle libanda. Excusez-moi. OK. Pour la vérité. Batozo les hommes na nango eza vérité. Hôtel mais balati ba mini jupe magali yango de muteza na temps. Ça c'est quel hôtel? Gédéon. Tant on a détruit l'hôtel à liboso ya balle nanda kwa papa na ye. Il y a des gens qui servent balle là-bas. Et si quand nous sommes moutaza élevé, il y a l'idolâtrie. Et si quand nous sommes l'idolâtrie, il y a des démons. C'est comme ça que tant quand on délivre des gens, baso délivrer on a molimo basali na nzambe wana. OK. What is that? Regarde. Peut-être au moment où j'ai quelque chose contre quelqu'un. Nzamba talisa kingai dans une vision à côté d'une église moko. Batou plein. Quand on a deuxième vision pendant tout le monde tout à l'heure là. Batou ba étage, batou bazo mata bazo ko luka solution. Nzambe a tambusinga tout autour ya batou wana. Et pendant que bano tamsanga maloba mozo ya katina motema maloba no bato bazana esika malamu tebeke baye ko luka délivrance. OK. Yango wana il faut toté ya Yesu na busolo. Po bato bazala délivrer ndenge ndeko to kozala délivrer tout à l'heure. Po bato bazwa penza miracle la solo. Quand balobi ki no mutabiki sami na sida, ezateke na kuzwa kenda komela bakisi. OK. On a rechuté. On a batela ki mi be côté oboye na boité.
quand Dieu délivre, il délivre définitivement. Ok. Vous avez c'est ça Dieu. Dieu ne se calcule pas. Non, tu sais, même les passés là, d'abord, Dieu va les frapper. Ok. Dieu va le frapper. Et bien, on est dans la situation où on a nos pasteurs au Kosa. On a que pasteur dans Makangu. On a très bien. On a que pasteur dans Makambe à trafiquer la drogue, ba diamba tout ça, à frapper la monnaie que on a été. Nzambe a frappé au soko bon limote mate. Parce que la masse qui n'a pas le Nzambe. Basala kama seki na maloba nzambe te na yebi ke na kati Afrique du Sud mama na Jennifer moye kuta telema eza lisusu te melunke si parce que bango baza parmi batu oyo bazelaka vraiment vérité ou réalité dans l'église to bosani pete malembo mana kati ya Russie en tout cas onyo so bozo sala ba lien bozo partager motivation na biso eza kaka wana pona ko ramener na surface ya nyonso oyo ezalaki caché parce que Bible eyebisi biso to dénoncer to condamner ba œuvre infructueuse ya ténèbres. Voilà pourquoi ndeko trésor tozongi lisusu na ngambo na yo tala ba ndeko ya vérité ou réalité bazolanda yo soki réellement malgré autant kombo ya pasteur Freddy Manzanza tozongela ngo lisusu mwa muke salela biso na mwa spectacle mwa mukie po biso tozana ba image wana te oyo ozalaka koka ezalaka mwa ndenge nini démarche nini oyaka nango avant batu bamona ke nzamba bikisi yo boye démarche wana bon ngamoko na iba na ngote na ngote mais ba bande comprendre nga comment na osala ngo ba speaker nga na oni ndende na osala ngo ba simse nga ba mona nga na nini mo ba simsa nga bo beki wa simsa nga wana sikoyo ba couvra pe lokolo nga. OK pour banate que tous les deux eza nango na santé ya bien eza na santé na sens wana mais soki ba remarquer bien pour ni ka tomba bondeli pour nga maman esili fallait batika nga za peste ba nosto bazali ka tomba no kota to le sili ndé ba kenda o tanga maman la mutu ka po sinon te ba ko rêver na sima kena gi na ko kate mais ba expliquer nga que na banda ndeko ko sunga biso fungula large total na no spectacle ngone ba nego salama na banda ko ya boy na banda ko benda lokoloka o ya gauche donc yaka boy sur le colo bando de yaki lokwa kozonga lisusu bandela ngo bandeko vuma bamona ngo bien bandeko toyebi te vérité ou réalité dans l'église toza wana pona koloba vérité pasteur Freddy Manzanza kanga masolo na menkao azo combattre ba musulman batadi budidia kongo nzoka ne bango nyonso bazana bango le fufu de même mbadi azo infiltré oya batamina sima ya kombo ya Yesu Masiya. Voilà pourquoi bino bandeko oyo boyebi ke botindela ye bambongo asomba terrain soi-disant zotongela nzambe tempelo tala ba comédie oyo Freddy Manzanza zosala kolandisa mala maloba ya ndeko oyo toyambi pasteur Abdon alobi ke genre ya mutu ya boye aza même pas digne ya kobengama serviteur de Dieu ndeko lakisa biso obandaki kotambola ndenge nini asimeki beki na albo à gauche. OK na baneka kotia lokolo ya gauche lokwa kilo na baneka kobenda ngo kaka boye na beki nanga esimaki yango boye nazoya sikoyo boye alitonda komi place pasteur azalaki ale nde pasteur bandi kobondela ngai pasteur atelemi abi reçoit les miracles abi bomona ndeko oyo kasi sikoyo nzambe ayebisingaki kotambola ezalaki volonté na eza volonté nzambe te eza bato ya mokili famille na yo boyeboye aprophétise ebele mpe abi me nzambe azoconvaincre ngaki kasi sikoyo ozotambola est-ce que ozanga kondima question na bondeli yo nzambe ozobwaka beki nga mpe na répondre oui pasteur nazala kondima nde abandaki kokrie jésus abondeli nazalaki na ndeko moko azalaki liboso na nga bandosalanga sine donc permettez, si je comprends bien, organisation vous allez y bien. Azalaki na ba petit casquette na ya côté ezake soki ga talio na misu mbala moko ozwi c'était ça. Azalaki ndengwana. Tant esinga
net kaka bato bandeko ya théâtre ntongo esengaki donc ezalaki maka net na théâtre ntongo esenga action nde nabwakaki sikoyo beki wana nabandi sikoyo kodenda ntina ndenge nakokomaki sikoyo komarche bato bagangi wana pe modérateur alobi tobeteli yesu maboko makasi. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Bien-aimé, bandeko ya vérité ou réalité dans l'église. Oyo ezana nukaka ebandele. Mais nayebi ke ebele pe boza wana. Même pas quand on a bakao ya ba miracle. Ba jeune sœur ebele bo kushana ba pasteur bo sopa bazemina bango. Mais boye ba ke soki bo yambolite ko yamboleza pas forcément boya na vérité ou réalité dans l'église. Mais soki bo se repentir te liboso ya Nzambe mawa na Nzambe ekozali ko na bino te me kanda na Nzambe ne okitali ko na bino ya boye vraiment toyebite toloba lisusu nini vérité ou réalité dans l'église vraiment ezolekela biso pasteur yebisa biso lelo na kati ya ville ya Kinshasa est-ce que ba vrai serviteur de Dieu bazali mais bazala ko batama malheureusement Nzambe alobi azana reste na ye nazolo be la réserve ya solo parce que réserve amikumi alimete pe tozana la réserve de l'éternel n'importe quoi réserve papa visibilité makambo ezomona na wana c'est du n'importe quoi tango Nzambe ayebisaki Eli que j'ai réservé 7000 Eli amonaki 7000 wana yo ebi komba komona bango ayebite alors ils sont pas connus des hommes, ils sont connus de Dieu lui-même. Nzambe azo susciter race ya solo azo préparé dans le secret na coulisse. Po ba mikumisa te et même temps ba permettez pasteur race wana pe osala ba miracle le rola bango. Non, Nzambe ko garder bango parce que toza na tango ya suka. Nzambe azo préparer église na et d'abord bit ya biso ko dénoncer biloko ezali ba na Nzambe ya solo ba ye ba ko zongela Yesu. Ba kangami na bombu ya bato. Paul Alobaki, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Donc c'est biblique qu'on défendre l'évangile. C'est tout à fait biblique. Parce que à cause de ces faux frères, Paul Alobaki, chien, à cause de ces chiens, comme prisonniers, n'est-ce pas? Il y a Batouana. Maintenant, si on ne parle pas comme ça, comment ces gens seront-ils? Ceux qui t'ont dit la vérité, ce n'est qu'un exemple. Des à délivrer. Donc, but exact que non, donc critiquer, on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. C'est biblique. Soyons spirituels. La Bible, Paul dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. C'est cet aspect évangile au Tolongo là. Tu connais cet évangile là, soit il passe à lobby, allez, au lobby kaka amen. Même si on m'a lobby dans la Bible était. Mais pour le lobby, hein, dans Galates chapitre 1 verset 9. Abisso mutate bino évangile zakat na Bible a été azala anathème. Ezala yemoko Paul. Donc personne n'est immunisé. Mais boza bandimi andeni. En plein 21e siècle ba ko sabino. Les faux prophètes, 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2, il y a eu des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs. Ils seront toujours là, mais binobozo amayele. Nazo bondele te ba boutique nyonso wana ba fermé ba nanzamba sanini, ba bima ba nanzamba solo. Bako bima. Vous assure que bako bima. Bako bima parce que ba aigle ba fermé ba on esika moté. Mutami mori mon sata kwa mupépé. Comment qu'on fermer na 4 murs? Avant évangéliser faut autorisation à pasteur. Avant évangéliser faut qu'on a groupe ya ba gagneur d'âme. On besoin toi ba gagneur d'âme. Permettez pasteur. Outé ko lobele loko moko wana to toucher yango kaka rapidement na mwa ba minute etikali o lobi ke nga nazomona o ezosala na limete ba magorodo bazobima yo lobi ke non eza organisation moko azana ba petit na ye o bazo élever mais est-ce que ngai parce que naza na nga boye na cadre ya vérité ou réalité dans l'église au Hop Info ezo produire tozo sala ba descente partout na cadre kundo la vérité lelo net yope soki nzamba bandiko élever yo ministère bandiko mata soko bengi ngai na ya ko sala moi publicité ya église makambo nzamba zo sala na ministère na yo mabeza wapi yo lingi nzamba élever nga sunde nini. Non, parce que peut-être quand on a condamné, on a la gloire, révérend apôtre Léopold Mutombo, l'homme à la langue brûlée, évêque président, Negonabiso Pascal Mukuna pona no komina ba gloire wana te je crois bien yoso kozole kana batu balanda yo te yango wana zo condamné ba biloko wana ngina ba homme au retour à la parole mais sans parole. Sans parole. Tourner ba tuna parole ni. Bon ça c'est un autre problème. OK. Bon siko soki ba on lobi ke nzamba tomole mo Bill Gates alobani. Na tuna mutuna Moïse Katumbi Chapwe akolobani.
Parce que l'élévation est ça, bah, Jipté. Ok. Paul, azali une église à membre boni. Paul a dit que là autant que c'est église nini. Yebisanga nani a koma ma komi le koleka Paul. Katina bango. Nani a koma ta ma brochure. Est-ce que si on a Paul et si kalobi que non, ngaye on a tombwami, alobi, nous nous appauvrissons pour enrichir plusieurs. Et richesse on a Paul azolo bela kende autant en Timothée chapitre 6. Eza justice, eza paix, eza boyenge bene, eza makambu ya solo. Tanga en Timothée 6 nanda ku bien, au moins la richesse Paul azolo bela. Bon, Pierre, a Teimba Liboso, Yepsanga na sia Teya Zui batu 3000 na Mukolomoko. Nani? A Teiba yo comme à 5000, Yepsanga ici ka tonga église à 5000 personnes. Parce qu'on y a banda ko bazo sambela. Bon, ndeko autokufa, no wana batanga ba Pierre, ba Paul tout ça là. Ndeko autokufa, même en mboka na biso, to tanga pe ba komba bato ba Teinza mena solo, ndeko Verno. A Tei vérité na mboka oyo. O ba RDC Congo. Yebisanga le nana zo te aloka Verno. Nani? Yo lobi baza mais baza caché. C'est ça justement. Mais on a zo mona na miso batou abandi na ministère a souki si peka na vérité. Donc si je comprends bien tous à la claire. Donc ma fondation au langue ba 8e riz ba onyo sa minene ba chaîne à télévision ba makelele bazo chaka ba veiller ba nin tout ngolo ba baza na nzambe te. To lo bela miracle trafiqué. Ndeko. Tala, webi ke ndeko Verno Nanzera na nzamba sekwisa bakufi. OK. Est-ce que soyo kali kamoli solo wana? Jamais. Nazo kango maliboso pa na. Somo na TV? Non. OK. Oyebi ke ndeko Osborne mbongo na yaba neko bimisa zo kabola bali. Nakena na conférence na 2001. Tozalaki na centenaire. Kutu ba pasteur na bino ba escrow wana bazo akozwa echarpe azalaki ba kaisi keno ezana onction na kati. Tango ndeko bonde la miracle zo salema. Yo sio mona isika basali campagne ya koloba keno bazo présenter marketing a miracle Osborne na sali. Non, peut-être pour les américains. Non, il y a des gens qui ont utilisé l'évangélisation des masses locales Osborne na kekena biso. Mais tout le monde a payé ba Esther Malé la londi bazo yana ba municipal ba plein. Yo zo le bela sou ba guérisseur. Banganga ba kende ko fongola ba boutique ba sala ki nganga na bango. Eh, so mutaza guérisseur maman 100 jours. Parce que baza basali nzambe bakangi masolo na ville ya Kinshasa. Ndeko. Bazo zwa ba dime zo utaka pe partout na monde. Naza kutuna témoignage na ye moko ndeko mo akende conférence na ye. C'est un témoignage vrai. Campagne auto ça na masina calamité. Ndeko wana ke akende po ba bondela pona. Ya samela l'église ndeko moto sola na ye. Ake kuna azongi non seulement na malade akende nango abaki so malade mususu. Tant qu'il y a bon de la peau, il a payé 25 000 francs avec un hôpital. Mais il y a une télévision sur le big sa malade nyons. A payé 25 000 francs. Non seulement les collègues sur la tête, ne quoi sur le papier souté. Il a fallu de comme ça que nous bon de la peau. Bon, c'est quoi il s'en anime. Bah, Jézabel au bâton 10 000. Entre nous. Mais eza pena ba ndeko musuba koloba oui pasteur ozo sale fort nyos ozo loba eza na kati ya Bible. Mais Bible peut quelque part elobi ne jugez point et surtout ne touchez pas mais ouais. Omoni esika ndezo boma bino yango na ne jugez point qui? Musali nzambe te. Nde na zabo na ko juger mupagano te. Nzambe ne mutao juger bango. Paul alobi bino nde kwa sale kobo au lieu ça la bino passe sale bino passe mais nga na condamner mutu wana. Non seulement juger ça nini na condamner. Frère, ce qu'on l'a dit comme mon Christo, il faut tout l'ande la vie na yo. Ce qu'on a clair, il faut loba. Nimbe so bandeko. Au côté a souté. Au bali, au divorcé, au se remarier, au côté a souté. Donc c'est que ba mukuna bazan la problème na yo. Je point bato libanda. OK. Mais ne deuxièmement, ne touchez pas à mes ouin. Est-ce que to beti mutu? To beti te. Si on dénonce mais ba vérité ozo loba, oza clair ya loba ke bazan nzambe te za ba miracle le couteau eza jugement moko te ya makasi kutu ko leka ko beta. To ramener bato na parole. Ouais nzambe zanani. OK. Ouais nzambe mutu no sambi Yesu non? Yesu loba ni l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin. Qui n'a pas l'esprit du Seigneur? Nous sommes tous des ouin. Nana epsi que no ouin zaka etuluku ya bato. Bon nzambe no za ouin. Bon maintenant quand verset wana pe etali ba prophète ya sikote. Ezalaki ba prophète akala. Balobaki na tango ya loi, basima ba wana nzoto te, ba Abraham ba nyoso wana tout ça là. C'est ça ne touchez pas mais ouais. Mais maintenant soko sali buzoba na kombo ya église, buzoba no eko manapoi na mpoisa. Vérité ou réalité dans l'église buzoba na yo ekobima na mpoisa. Avant to chiter na pasteur Abdon Mandefo ndeko trésor yebisa biso nano. Est-ce que numéro ya liboso ezalaki nanu 2 semaines après koya na kati église oyambi nanu Yesu te bayebisi yo ke no caméra ya ngwana
lata bilamba oyo toboka toboka lia loso mafuta mbila oyo lembisa elongi azwaka mbongo bandeko wana Fredy Manzanza pasteur oyo ndeko na biso azo dénoncer lelo po a se ressaisir ke yakanisaka yango cop mais nzoka nde ezalaki abomination contre Nzambe. Siko na numéro o ya miracle est-ce que asali yango kaka epa na yo moko to na kati ya groupe na yo wana na ba petit na yo wana staff na yo wana bakenda pe ko recruter bato côté mususu? Oui, pour ngai ya liboso kutu na yeba te ya liboso na kasaki vraiment dans Nzambe nde abikisi bango. Na mona ki na convention malgré na kati église mais en tout cas kaka na collège pastoral wana bayokana ki bakina zo batumo quelque part mi balé apesa bango mbongo. Combien? Bon, on appelle ça $100 chacun. Il y a un tarif au baby. $100. Batona mi balé na convention ya liboso oui ça là qui a comment vraiment l'ampleur belé batona to bazo $100 wana nde baki donc ba a celle bon miracle nde ko senga ki nde ya ko sala ki bat ba avoir vraiment ampleur belé ce qu'on a deuxième convention fallait luka batu mususu fallait que les mêmes batona ba ko se présenter à monika non ba monaka les mêmes bilongo faut batu mususu na numéro ya sika parce que les environs wana mon équipe moi ba ko ba ba mutu mombe wana les environs za te po ba ibani siko moi au ça les ala été siko lokola na maluku ba ibinga te yango bazo apengai bazo abisinga ka lokola mutu mombe zaiki na azaki azakoka ayika ko participer na convention a moni longi na Nzambe Nzamba bikisi a sécuit et pardon azaki boité à télémi à tamboli et salami na mois ya février. Et ça mène en février, les 14 février 4 2014, batoma lukusu ba olanda ba bipelo ngamba. Bande ko maluku na ba oyo botalaka na TV miracle ya le 14 février soit disant pa ya moto na Nzambe Fredy Manzanza ezalaki nango ya lokuta. Vraiment numéro ya ngwana bobenga ebele na 2 minutes tolingi to chite na yo pasteur. Na yebike oyo ezana no mukie bande ko ebele baza ba victime na ba domaine ebele epai ya ba pasteur nazana posa na mwa 2 minutes oyo poto clôturer émission na biso oloba mwa liloba moko epai ya ba ndeko basi pe mibale oyo baza ba victime ya ba faux prophète ya ba faux docteur, il y a ba faux pasteur et puis message au resouk sanayango et pas il y a ba pasteur au baza conscient que baza lisun elo kwa Nzambe te mais qui nzondo spirituel les autres continuer kaka. Elo kwa ya mona webi sabao nyoso baza ba victime lo kwa ndeko na biso trésor ya ba sakola lokuta. Bozwa courage ya ko dénoncer misala wana na kombo na Yesu Kristo. Bibelobi c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Kobanga mutute. Dieu te ils ont tous les moyens. Yakosala Batumabe. Il faut que non, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vois? Donc Jésus lui-même est derrière l'affaire. Yoko banganan. Bibelobi o akolinga molimo na ye koleka Yesu Christo, il va le perdre. Tu vois un peu? Mais celui qui perdra sa vie pour Jésus, n'est-ce pas? Il aura la vie éternelle. Tu comprends? Et puis deuxièmement, message par rapport à Batouana. Nga un message pour la bangote. Peut-être comme ça yo. Mbali bosso ça l'émission nga. Mais pasteur, on a même la télévision, on a un message pour nous parce que la Bible dit bah on déjà égaré, bah on continue à égaré, bah ok bongo, on a un message pour nous bah amanzambe, bah zongelanzambe. Donc bah collègue nayo, bango et le collecté, bango il faut une grâce particulière. Oui même parmi les chefs juifs. Les hommes sont bandits mais qui sont azan moi na nzambe, mais pour na ko banga ba benga na bango na synagogue, ba boye kondima. Bon, même sous peut-être bazar quoi ba Nicodème ba koya na kuku. C'est pas un problème. Mais vraiment, ça l'a touché, il fallait une grâce particulière en Zambé. Merci beaucoup, Bandeko. Il y a vérité ou réalité dans l'église Wana Bouti. Kolanda émission na biso oyo tozalaki na gauche na ngai na frère Trésor oyo azalaki victime. Il y a faux pasteur Fredy Manzanza église Jésus vainqueur afandisa masolo na kati ya Menkao ayaka na ba caméra alaiti bango ba bilamba tombola et toboka ndenge basalaka ba théâtre bolia baloso mafuta bolo bake azosunga biso bochaye maboko bino bandeko boza libanda
kosunga mosala na nzambe eza bien mais moi suivi pe ezalaka po bajari ya bato ya boye vraiment eza mawa mingi. Merci na Hop Info multiservice na équipe na yango ya presse mobile oyo bazali ko accompagner biso partout parce que lelo to kitaki kaka pona ko solola na ndeko Trésor na pasteur Abdon oyo ensemble tolobeli phénomène miracle trafiqué. Yo pe ozolanda biso ozala victime koyoka sonité yaka tozawana nenge ndeko auti koloba vérité ou réalité dans l'église tozo condamné eloko moko te toza pe pour mutu moko te soki okobenga ngo critique etalio mais vérité o tozo poser comme fondement comme c'est Jésus-Christ de Nazareth tozana posa nyonso to confronter yango na maloba na nzambe. Pasteur ba miracle ozo sala c'est vrai mais vie na yo eza lolenge nini vraiment botikala branché connecté au outil musala oye lukanan okota sur YouTube numéro nini ya sika to telebino nenge na ute ko yebisa bino ke biloko eza ebele na ba émission zoya to kolobela ba dédicace ya temple. Vraiment merci mingi na Gilbert Walongo na Melun Kesi na kati ya Jobour na Malemboma na kati ya Russie na Matibola na kati ya États-Unis na les deux jumelles Grady et Glody Mayandu baza vraiment batu o bazo sala ke vérité ou réalité et côté pa ya ba congolais nyonso o babima libanda ya RDC yope oyo oyoki moto na moto azwa par na e soko monike okobongola na yo motema obongoli pona ba pasteur message pasteur Abdon alobi na bino ezake azane loko ya kosala te pona bino. Cela veut dire autrement que nzambe ye moko akosokipe na bino. Or quelque part Bible pe eyebisi biso ke pardon eza pona ba vivant. Soko kufi naki bishop na yo, naki archipape na yo, naki mama prophétesse na yo, na ba fondation nyonso kotisa dans le monde entier na Gabon okokende wapi. Biso vérité ou réalité dans l'église tozaka kawana pona kokundola busolo nyonso nzambe a pambola bino.